Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yasika Noëlla TV Yeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mama e bosabone epandeko na biso Noëlla TV. Noëlla TV nzungu ezotoko seko toko. Bonjour, bonsoir la famille, bonjour, ça dépend nyonso bozwami, bao baza na Afrique, na Asie, na Amérique, ça dépend nyonso bozwami, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, nzambe abatela mabota na biso nyonso, to pesa na nzambe merci, Seigneur Jésus, zwa lukumu, zwa nkembo masanjoli bobele na mboka na yo pe to bongi na lukumu, bongi na nkembo, bongi na masanjoli Seigneur. Na pesi yo susu merci pour na pokwa lelo na video na biso tozo kosala Seigneur Jésus zala na biso elongo ba o ba kotala moment nyonso tango nyonso ba kokota na video na biso Seigneur bazala pona gloire na yo Seigneur oyo nyonso zali ya yo te Seigneur oya mabaku ono sobeta mabaku na kata video na biso na kombo na Yesu au nom de Jésus ezala musika nkolo tozo kolobela kaka oyo nyonso zali koleka pona communauté parce que tozali bandeko tozali bana na Nzambe nkolo yango toye pona kosola na poko na biso lelo oyo nyonso kotala video na biso na moment nyonso na ngonga nyonso atala ngo na gloire à Dieu oyo nyonso zali ya yo te na kombo na zali ko paralyser pe ko détruire na kombo na Yesu milimo nyonso ya ba complot nyonso ya ba mvutema nyonso o esprit nyonso ya mulili esprit nyonso ekumisaka kombo na Yesu te pe pesa kombo na Nzambe lukumu te na kombo na Yesu azali ko détruire pa ko paralyser au nom puissant de Jésus Christ azala musika na kombo na Yesu amen. Bonsoir, balandi ya Noëlla TV, moma nyonso boko zwami, moma nyonso boko tala video na biso, na pesi bino nyonso ba bonsoir, koya malamu, ba o ba sabona na Noëlla TV te, s'il vous plaît, je vous en prie, ba abonner à Noëlla TV, bo s'abonner, bo liker, pe bo partager, et ko sala biso bien na video na biso. La famille, s'il vous plaît, bon moni titre na biso ndenge to tiaki yango, to lobela kaka makambo ezo kitezo mata pona Karine Mokonzi bozo komona azo kokoma na suka lelo déjà to komi na J-2 donc to tika netaka na jour moko po déjà to komi na pokwa lobby eza vendredi donc tika le jour moko ndeko na biso ya mwasi azobala vraiment ezo lobama mingi parce que kolobama pe 8 pour vina yendenga à travers ça qui ezala qui vraiment vie moko difficile ya pasi la famille yango lolenga azoko bala ezopesa pe mutu nyonso émotion bao bazoko sepela baoyo bazoko sala ba fête bako sala ba fête po eza esengo pona Karine na nyonso à traverser na réseaux sociaux partout bayebi Karine Mokonzi oyo aza congolais ata ba étranger mosusu pe moko ba africain bayebi epé mais à souffrir à passer vie moko vraiment très difficile na bomoi na ye mais na journée à samedi azui molonga ni na ye onzambe ayokeli ye mawa apesi ye molonga ni na ye azobala samedi ezali eloko yesengo. Pourquoi pas to se platena moninga na biso mwasi? Pourquoi pas to zala na esengo te la famille? Foto zala pe na esengo na moninga na biso. Soki balobi moninga abali sepela na lipamboli ya moninga parce que yo pe erio kozwa bato ba kosepa lipamboli na yo. Kozala jalouse te pour lipamboli ya moninga. Kozala motema mabete lipamboli ya Abel.
yo kozala kayen te sepe na lipamboli ya moninga nzambe mpe akopesa yo ata yo lelo ozwi te yeba ke lobi okozwa ata na yo te na nzela ya mwana na yo ata na nzela na mwana na yo te na nzela ya ndeko na yo ya mwasi na nzela ya ndeko na ya mwasi te na nzela mpe ya ndeko na mobali donc problème ezalaka elandaka te kaka na ndeko ya mwasi kaka ezalaka ndeko ya mobali mpe akozwa comme ndeko ya mwasi ezalaka bongo mais ndeko na biso asouffrir mingi donc azalaki humilié partout boyebi bino moko place awuti nzambe alongoli ye mai na miso apangisi ye mai na miso alongoli liboko na litama apesi ye mobali apesi ye mobali après mobali wana mpe apesi ye mwana bomonaka mpe mwana wana boyo ata tomona ye na miso boye te me aza na mwana alelaka moto na moto ayebi ndenge na ye akoki kobatela bana na ye akoki kozwaka mwana ye te alakise kaka na ekran moto nyonso amona ye mpo kimotema mabe oyo ezali na internet oyo balobelaka yango ewutaka na fond du cœur na bango ezalaka ya lokuta te donc ye soki azokobomba mwana na ye ezali ye moko ayebi ndenge atraverse vie na ye vie na ye ezali kaka kolela na kolela bino moko botiaka bavideo ndenge alelaka asouffrir mingi me nzambe na mawa na ye azokolongola liboko na litama pourquoi pas asepela pourquoi pas abomba mwana na ye pourquoi pas asepela na journée na ye ya samedi il faut asepela vraiment faut asepela na kobetele penza maboko journée ya samedi nzambe azala na kati na ye banda litisuka na kati ya salle na ye moto akoya na motema mabe bato mitema mabe nyonso bakokota te na kombo na Yesu bakozala musika donc nzambe afungola misu na bato oyo bakotia na baporte mpona kotala bato ya mabe batala bao bazoya na mitema mabe po ezali moto nyonso akoya wana na sala wana azosepela kaka te mosusu akoloba kari nango ya solo mpe abota kari nango ya solo mpe azokobala donc bakoya kaka bongo baoyo mpe bakoya kaka bazokofina mpe mobali na ye misu mpe bakozala baoyo mpe bakoya mpe kaka batala mobali yango soki aza ndenge baoyo bakokritike mpe bakokritike baoyo mpe bakotia balife mpe bakoya kosalela balife bafinga ye mpe bakozala na bango mais boko finga mobali na ye aza présentable aza déjà bien boko finge na nini ye moto azwi mobali na ye yo sambelaki ngai mpe soki ngai nazwa mobali te nazoluka mpe sambela ngai mpe nzambe pesa nga mpe mobali soki mwasi na mwana na yo mpe azokoluka mpe mobali lobaki nzambe sunga mpe mwana na ngai mpe azwa mpe mobali balobi sepe na lipamboli ya moninga nzambe mpe akopesa yo mais soki ozali na motema mpe na lipamboli ya moninga nzambe mpe akopambola yo te bandeko na ngai la famille bakongolais fu tozala vraiment na motema malamu kozala na amour ya moninga kozala na motema malamu soki moninga azwi yo mpe sepela moninga abali sepela moninga leli a souffrir moninga moni makambu na ye atamboli gauche droite atamboli berope nyonso kolela koluka mokanda koluka mobali azala emilie boye partout akena ndako ya bato boye babengani ye akende boye babengani ye mais siko lelo moninga azokosepela pourquoi asepela te la famille pourquoi asepela te toza bandeko toza bakongolais pourquoi toza miboma na boye kaka mpona lipamboli ya moninga toboma na boye mpona nini alata zemi ya kolata aza mwana te la famille pourquoi nyonso wana pourquoi toza komiboma na boye mpona nini la famille tomibinana te tomibomana te biso nyonso toza bakongolais nde toza miboma na boye toza bakongolais towuti mboka moko Kinshasa eza capitale na biso nyonso bato na bato bawutaka na mamboka na bango moto na moto toza bato bandundu bato Équateur bato ya Boya Kasai donc toza biso nyonso centre na biso eza kaka Kinshasa capitale na biso mais moto na moto aza na mboka na ye pourquoi toboma na boye moninga azokobala totika moninga azala na concentrateur na libala na ye azala occupé ayebake nini ezangi ngai nini funa somba nini fu donc azala bana occupé makamana donc oli azala bongo azokipe makamana libala donc atika ngo nanu aya ko répondre nanu na réseaux sociaux la famille totika makambo tozokosala boye eza malamu ata moke te eza ata bien te nzambe alingi boye te
La famille, totika, nzamba alingi ki mote amabe ya boye te. To changer. Soko to changer nzambe pe ako sunga biso soko senga pe eloko na nzambe akopesa yo pa komona kete motema na yo ezali ya pembe. Ata ozoko lobela muninga me olobeli ye kaka me eza na kati ya motema te. Me oya réseaux sociaux ezoko lobama ezali na eza penza haine. Ezo bien penza na se ya motema. Ezala ka lukuta te bimaka penza na kati penza. Ibimaka na kati. La famille, totika makamba kuyina. Totika makamba kuyina na. Eza bien te atamuke. Eza bien te. Toyoka ki biso moko azala ki invité pa ya noko balen. Toyoka ki ango biso nyonso ayali koloba. Alobi boye. Kendenge na zo bala boye. Zana batu mususu ba oya kosa ilango be émission. Babanda koloba ke baba loba ke abali siko abali ake na ndaku na ya libala ngote afandi kaka awa na ndaku ya ndako ya docteur ngo afandi kaka ake susu na ndako mobala ngote eza libala te ezalaki lukuta babando kosa wana ezalaki libala okosa ye moko aloba ke te bokoloba ngo alobi bien azo bala azo fanda po babanda kozela makambu nyonso na leta babongisa makambu avaya kende ba rendez-vous ya mwana pe azlingi te akende kuna po babana kobenga yesusu yaka rendez-vous ya mwana boye yaka boye donc il faut nyonso a régler yango bien avant voyager. Oui aza pe na raison parce que afana kana mboka mususu azana statut mukanda ya mboka mususu azana mukanda ya ba Suisse mukanda oya azana ngo eza ya ba Belge soki ezalaki peke ezalaki passeport aza européen. Oui wana goko kende donc sans visa sans nini ako kende na ye akefana na ye kuna l'essentiel aluki musala ou bien moto yo ou bien mobali na ye azalaka kuna azui en charge ako fanda bongo mobali azo sala mais azana ye na nationalité te aza européen te azali étranger c'est ezali difficile pour akende ka bongo akende komona na kwa na Suisse jamais bakoko ndima eloko wana te ezalaka ba cérémonie ebele pour akende kofanda kuna wana penza azana raison. Ako sana rendez-vous ya mwana na kilo il faut ayaka na Belgique awa soka déjà za kuna ako sana rendez-vous net na niveau ya l'état pona mukanda na yepo ezana nu ezana na ba Belge te peta osana rendez-vous ya boye akende boye pona rendez-vous aza obligé oyaka na Belgique aza vraiment na tout azana raison. Sikoyo boko mona sikoyo batu ndenge bako telemela ye ndenge bako bana ko sala be émission ko loba ndenge ni libala bakumisa kiawa kita mata libala abali asali boy ndenge na so kendi ndawo libala ngote banda afanda bana babenga na ndaku afanda kana ndaku wana banda afanda na ndaka ba mia wana ba loba bongo na ndaka ba mia wana mia viens ndawo libala ngo akenda te ndenge nini alobaki na yango. Siko tokotala ndenge boko banda kolobela ngo soki ezala ndenge nini ye moko asi alobi déjà ki akomona bino boko lobela ngo. Oui aza pe na raison bako lobela ye yango bako loba donc wana bakomisa ngo matière babenga ngo kaka matière point nini biso ba Congolais ozomi boma na boye biso na biso tozomi boma na boye pona nini kaka pona tozwaka mwa mbongo ngo gitu bango kofuta après nango okolia ngo kuna ofingi moto osali mabe pona moto. La famille faut to changer to koma na mbula sika 12e mois pe yango décembre yango to koma na mbula sika bo changer mitema to yebite olala lelo lobi eske okolamuka iza maboko nzambe. Oui nzambe akolamusa biso nzambe ye moko moto abongisaka mais fuko milengela fuko yeba kotambola soko fandi lobika ke funa lobela ye kaka nga penza mutu na kitaka ye nga penza mutu na lobela ye ka boye ye epai na nga kutu ameka kutu te la famille te bande kunanga to changer eza bien te
kotanga komba mutu na réseau so bande ekite mata siko tozo ye yazo bala na ye peut-être pe akotika ni makamba réseaux sociaux ou bien akobanda kosala na ye pe makamba ba télé réalité na ye kolakisa vie ya bana na ye kolakisa ndenge nini aketika bana na ye na classe ndenge nini azo repasser ndenge nini azo lamba sikoyo wana eza nango rando te bino siko rando yango bakobanda kokenda yango siko na nani. C'est sûr ndenge azoko bala boya kotika na makamba ya barando oya koswana ya kofinga oya kotika na ye soki soit déjà afinga mais afinga na ye kala afinga na ye pe suste afinga na ye suste akoma kosala kaka babisala sala na ye asala kana ye banda afana na ye d'abord afinga na ye suste afana na ye kaka calme surtout ndenge azoko bala c'est sûr mobile na ye akobenda ye matoi soko sala oza na YouTube na yo malamu lakisa ndenge yo kulamba lakisa ndenge ozokinetika bana na classe lakisa ndenge nyonso zoko repasser lakisa ndenge nyonso zoko tebila na machine lakisa ndenge nyonso zoko pangisa ndako. C'est sûr soka asali yango pe bato balinga ke ba chinois la Chine balingi ye bakotala ye ebele tokotala ye ebele même embele tokotala ye botika mwana moto apema pe azwa pema abali na ye akokefanda azobala afane pe calme bobosa na ye na vie na ye abala azobala na ye akende ofane na kima siko tokotala bino o bokobanda kolobela susu soki akokutela wapi soki Karine o wapi toyebi te ye wan déjà ça yebisi bino déjà ndenga azoko bala azokene direct te na Suisse parce que bino bokolobela ngo mbala moko ke ebongo ko libala ngo ya bali muna Suisse ngo azokene susu te bokoma mobali kuna seka sana ndaku te mobali kuna azana studio yango mwasi ali ko kende te yango afandi kaka na Belgique ali ko kende te azana yembe ya donc bokoluka na bino babiloka koloba kaka na réseaux sociaux bokoluka ni nango bokoloba. Mais ye moko azama yela ye koyebisa bino déjà bien avant kendenga bali wana azokene direct na suste azokofanda po babongisa fo abongisa peut-être kuna apa evi asombaki kiti na ndenge na ye alingi shwa wana te il faut babongisa peut-être na cuisine ye kuna lutu boye ezalaki ya bien te ye moko fu aluka nyonso babongisaka akende bongo te po eza pe mboka mopaya eza place ya afanda kite eza pe mboka ya afana nanu te ava kokende il faut kobongisa nyonso il faut kobongama donc il faut abongama vraiment faut akende kaka bongo te peut-être ndako kuna papa evi afanda ka eza studio alors ava kende il faut ba luka ndako des chambres bazana arieta azali il faut luka des chambres soki akobota susu sikoyo il faut nyonso wana ezana calcul mutako kende bongo te donc pour réseaux sociaux bazoko lobela yeke abali fois kene noki akene ka pona bato bazoko tiaye bataye mulunge ke fois kene ka linda libala si abali ni na soko sala na Belgique non afana ndako na mutu moko te afana ndaka ba famille na ye pete place afani mobile na ye moko muta yebi ndako ya fandi ye moko azana assurance place azofanda yebi ke azana main azana maboko ya bien yango ayebisi ke fanda kaka wana tito sisa makamu nyonso siko biso ba oyo na libanda to kolobila toza banani ata to lobi me ye azaka ka wana malamu to kende ko longola ye place wana ya fandi to longoli ye balobi te yo ko fanda awa te kende kaka na ndako na yo mais sinon te to loba kaka bongo na pamba ye afandi na ye na ngo ke longola so que sa décision na ba yoka na mobile na ye za bongo eketika la bongo ata bo bundi ata bo kiti bo mati ba kotika la haka wana na famille totika motema mabe mwana mwaso a souffrir banda Congo balinga kaika kateka kaye banda Congo batuka kaye kaka ezana bato balinga kaye ba omso ba linga ete ba komona ka elekani pe ebele bato bafinga ka mwana mwaso a répondaka te tika na kenanga na ngamu ata bato ebele balingi Karine kaka pona bato ebele balinga ka yete ata po nini injustice eleki ebele na communauté nyonso kaka mwana mwaso Karine nyonso mabe kaka Karine donc bango babimaka ba saint donc bango bazalaka sans tache bazalaka sans lisumu
nyonso basalaka mabe nyonso kakeni moto asalaka bango basalaka te eza mabe yo tala nanu mpe ya kote na yo moko mpo ozopesa moninga mabe nyonso kaka moninga moto asalaka yo mitala na kote na yo eske yo oza saint oza malamu mpo opesa moninga mabe yo oza malamu yo mpo oza malamu te yo mpo oza malamu te fukotala na ngambu na yo moko mitali ngai moko d'abord ndenge naza bien nga moko naza wana nazolobela moninga likasi na kati ya lisu na ye eske nga naza bien tobanga nzambe okolobela moninga bongo mpe oke obandi kofungola bible mpe obandi kotanga bible okotangela bible ya nini moninga asouffrir ndenge nyonso moninga aleli moninga asouffrir alala babengani ye ala akenda abalingi ye te akenda siko moninga azwi mobali na ye nzambe ayokeli ye mawa apesi ye mobali na ye nzambe ayokeli ye mawa alobi ke nayokeli ye mawa alongo liboko na litama apesi ye mobali lelo lobi mama Charlotte azokozwa bambongo azokozwa milamba bazokotanga talike oyo mwana oyo ayokisa masoni oyo mwana oyo afingisa nga na kati ya réseaux sociaux lelo eza mwana ngo oyo bazotangela ye mbongo mama wana kolia yango na nkope na esengo pe nzambe pe ayebi esengo mama wana pe nzambe pe ayebi kolela mama Charlotte lelo azokopangisa mai na misu samedi mama Charlotte nzambe azopangisa mai na misu akolia yango peza na esengo na kimia mama oya souffrir ayebi nzambe na solo nzambe alongole liboko na litama nzambe alongole liboko na litama nzambe alongole liboko na litama lelo mama Charlotte akolia mbongo wana akolia mbongo wana akanisa nyonso ndenge azalaki emilie na niveau nyonso na domaine nyonso na ndenge nyonso akolia akolata liputa wana na nko akolia mbongo wana na nko akanisi ndenge kaka na bango sumbela ye ndenge azalaki mwana moke nyonso bapiese wana ti ndenge azokokola na ndenge nyonso bambonge nyonso kaka na traverse na ndenge nyonso mama oyo aye kozwa mafinga oyo nano azwa yango nano te na poto me baye kofinga ye na cause ya mwana oyo abotaka akolia yango na esengo na kimia heureusement papa na bango akufa na bandeko na batikala ba papa na biso bata bandundu ata na biso ba africain biso nyonso ezali soki papa na yo akufa mais que so ba bozana ba yaya na bino ya mikolo bango batiko ko ba parents ba yaya na ye bakolia pe mbongo ne ndenge ka papa na ke azalaki na bon moyi ndenge pe alingalia bakolia yango pe na esengo po afingisa bango mingi mesikoyo alongoli bango liboko na litama mafinga eko diminuer parce que azana mutu oyo azo soutenir ye ezana mutu akobana kopesa ye conseil ezana mutu oyo akobana koyebisa ke ndenge abando kosala soki abando kofinga boya yebisa te kosala boye te donc azana mutu akobana kopesa conseil azana mutu akobana kolandela ye azana mutu akobana kolanda papa na ye nyonso donc azala contrôler donc tokosenga yo kaka yo mpe azala respect na mobali na yo evi okanisa nano ozonsima ata kanda yeye zongisa nano makanisa yo na nsima mutu obalusi mutu obalusi penza bongo na yo wana obalusi yango ata combien de fois ata 1000 fois avant o répondre balusa yango ezongisa yo na passé na yo après o répondre po eloko mabe eyela yo te soko omoni kala minute wana ozana loko ko répondre papa éviter fanda na yo nanu calme ko répondre ete tika ye kaka aloba nanu ti kanda na ye ko sila après o lobi yo wana ko fanda wana po zo raisonner koteni no uteli okomi pe wapi wana soko zongi wana ozonga moto opesa réponse malamu kozon sa réponse ka pour le moment te soki omoni koza prête te wana conseil pe nazo pesa yo sala kaka bongo sinon te oya kozongela bisu na YouTube awa bisu ke oza mabe papa evi ba konso muta malamu
te kosala ngo te eti kosalama te ndenge okokende kende kaka libela okozonga susima te libela ndenge okei obandi kobota obandi kobala donc pardon obandi kobota penza obandi kobota il s'agit mosala pe osali eza susu okei wana aller sans retour ndenge okokende wana mokili ekama bamonaki kare nango azalaki mutu kaka ya bongo bongo ye wana afani libala inane afandi de donc bakobanda tindenge ozokende bala samedi ye baki babandi ko compter ba jour bato bakoloba pe kuna attaque bali ya sala combien de jours tozali bazo compter ba jour alors po ba jour wana bazo compter po prouver bango pété o relaxa wanko ozamwana nzambe kenga na bali pona vie nanga mobimba lakisa bango baye bake ba mona ka kaka na to banolo bake to pesa ke inane comme 2 ans bako banda ko changer malwa bango moko tinde lo bake ke bango mo ba wana pesa ka exemple na yo ke Karine abota raté aboti Karine abala raté abati pardon Karine abalaka te abali Karine abotaka te aboti Karine donc bango moko ba wana ko pesaka exemple ba wana ko tilo ba ne bongo bazomona ba ne yango ezo okende 5 ans 6 ans 7 ans baso kama ndenge mutanto bano tele ba ne yango ezo okende okomona ndenge ba ko bosa na yo na YouTube oyo yo moko pe comprendre te bako bosa na baloba ezana Karine moko kutu panza azalaki célèbre na kati ya réseaux sociaux mais akoma wapi bako banda ko luka yo bongo bo laksa wanko za mwana nzambe soko otali koto uti na place yo komi omoni ndenge bako banda ko banga yo donc ezala kombo na yo ko kende susu likolo eza concerne azo pesa yo bakotikala na soni soki osali bango bongo bakotikala na soni bakoluka muta kolobela bakomona te parce que balingi batanga nkombo bamonika babeti kaki nango ye wana azana kosukola bana ni mai ata alinga fingo akofingo na nini ozana kosukola bana no mai ozote nani internet na yo nani otie computer na yo otie wana quelques heures non bakotala bakoloba mutango tozoloba po tofinga ye wana azana kosukola bana mayo komona bafai na bango kale bakoloba sustain bakangi minoko kanga bango minoko baloba suste kanga bango minoko tokotala soko bakofingana soki bafingi yo kuna bamoni yo ozo répondre na yo te yo wana oza na occupé oza na ona kuiza oloma mobala yo akendaki mosala yo wana oza occupé oza na otebela mo na machine bango mo basala nini bakofanda calme bakoloba suse bakoluka mota kofinga bamoni te ale batiki na bango la famille ngana lingi na beta na sete na lingi na lobela likambo oyo bazo koloba pona convocation la famille en tout cas ata batango bakosaka ya solo toza na poto biso nyonso donc bozo kosa bozo kopema bozo koso ndiri bato yo bazalaka na Afrique bayebi ata bato baza na Afrique bakokosa bango te ata mutu aza na Afrique jamais bakokosa ye samedi babengisaka mutu na tribunal samedi babengisa mutu na tribunal okende na tribunal po kesani okesama na nani na ba porte ou bien na ba mur nazoloba naza na Belgique nazoloba naza na Belgique samedi d'abord mundela salaka de lundi au vendredi tribunal yango bafungola yango d'abord erni na erni bakangaka boyebi toza na Belgique ya solo donc juge afana na ndako na ye alobi ke non donc samedi il faut na yamba Karine Mokonzi na bato boye bayaki awa bayaki kofunda ye baye po la famille s'il vous plaît tozala quand bato ko tozala bato tozala raisonnement ya bato ya banyama te
Samedi mundeli azala d'abord à partir vendredi d'abord bakanga ba bureau nyonso na Belgique 12 heures déjà hein? Et c'est kangami 12 heures ba bureau no c'est kangami bongo siko wana eza ya l'état hein ba bureau 12 heures et kangami siko samedi bakeno convoquer Karine Mokonzi ke yaka bafunda ki yo boye siko samedi ozana mandat d'arrêt yaka tokene tribunal en tout cas boko sata bato bazalaka siko na fond en mboka bokende okosa bango kuna bokosa ba biso tozana poto te pe bokosa ba o peut-être dans ba kena ba place ba tribunal te bokosa bango mais ba biso ba oyo bokosa biso te parce que eza lokuta bokosa biso te bokosa bato ba yebite mais biso to yebi yango bokosa biso te wana déjà to leki eza na lokuta wana eza yango te wana botika ngo laisser tomber eza lokuta eza solo te ko za la pété samedi bozela ta lundi wana to kondima que oui mais samedi non exacté au moins que bolo ba peke bozwa ki lettre ba tindi au moins que ba benga ki bino baloba ke samedi ba kotinda la bino lettre pour na tribunal wana siko to kondima mais o bolobi ke ba tindi bino lettre ba tindi lettre ke bo kende tribunal samedi non na Belgique non ils allaient rater la famille ils allaient rater tout tika kokosa to kosa te to na Belgique to kosa te on est à lokuta oui la famille vraiment eloko nazala ki nango pona ya koloba yango wana tozana esengo to komi vraiment J-D donc comme J-1 et demi parce que déjà toujours comme à vendredi lobby nzambe asungi mutu nzambe atali kete na créer na tindeli mosungi na ye oya accompagner ye oya bana kofanda na ya kosolona na kana ye pour partager ba problème na bango franchement pour partager sengo na bango ensemble botika muninga aseka muninga aseka pe asepela lokola binonso bobala pe ye pe abala asepela pe et ça la paix bien la famille s'il vous plaît bo partager bo aimer bo s'abonner au ça la biso bien et ça la biso bien la famille bo tchelanga ba j'aime bo partager bo aimer et ça la biso bien la famille s'il vous plaît la Chine s'il vous plaît la famille s'il vous plaît tous à la égoïsme te tous à la kimotema mabete ce qui moninga akutani na moto faut sepela na bonheur na ye na vie ya moninga faut sepela na moninga soki azui to sepela to sepela na bonheur ya moninga to sepela na moninga soki azui to sepela na bonheur ya moninga to sala kimotema mabete tozala na kimotema mabe te la famille s'il vous plaît libala eza eloko ya malamu tozala égoïsme te soki lipamboli ya boye eye na kati ya bandeko na biso ya mibali bandeko na biso ya basi fu tosepelaka po eza lipamboli wana lola ezokofungwama parce que oyo azokobala eza lipamboli oyo nzambe alingi libala oyo nzambe amonaka eza na bato mosusu babalaka na bango na facilité eza na bato mosusu balekaka bamontagne balekaka vraiment mikakatano eyelaka bango mosusu bazwaka na facilité ka bongo azwi moto na moto akutana na libala na ndenge na ye bandeko la famille
mutu na mutu azwaka libala na ndenge na domaine mosusu akei peut-être ake hôpital kotala moto omoni ake pe ake kutana na moto na nzela ake peut-être akendaki kotoka mai ake kutana na moto ake akutane peut-être na bis ake kutana na mobali donc mutu na mutu aza na nzela na ye atambolaka akutana na mobali libala ezalaka na bandenge ebele okutana nango na donc ezalaka ba chemin nzambe atindelaka moto na nzela na ye moninga abali sepela yo pe yo kozwa bato bakosepela bate ebele bazokoloba ke libala yango boolobela yango ebele boye boolobela yango boye ezala yango fin ya monde te eza fin ye aza eske ye aza moto liboso ya kobala oui aza moto liboso ya kobala te mpe ya suka te mais boyebi chemin oyo ya passé ye pe akangi libala pe te ke moto akobala susu te après ye ou bien avant ye bato bakobala te ye aza suka te ye pe aza liboso te bato mosusu mpe bakobala na nsima na ye bato mosusu mpe bakobota mpe na nsima na ye bato nyonso donc eza bon mpo na ye ezali esengo mpo na ye mpo alakisa joie na ye alakisa ndenge ye atambolaki alakisa basheme oyo nyonso donc bambonge oyo nyonso ye alekaki yango azokolakisa joie na ye siko ndenge amoni ntango moto moko abimi kaka amilakisi porte garant na baparent na ye ke ye moto andimi ye na mabe na ye nyonso azali nango na malamu nyonso aza nango me omwe ye andimi kobima na baparent eza eloko ya esengo mpo na ndeko na biso ya mwasi mpo na bandeko ne baseka bandeko ne basepela bamama na ye basepela mpo na ye eza esengo yango wana place o bato batiaka point na vie na ye miracle esalami lola pe esepeli pourquoi pas tosepela te pambola moninga pourquoi pas tosepela te nzambe asungi ye apesi ye mobali na réputation oyo akuteli ye me andimi ye nango parce que azalaki atamboli na bato ebele na nzela na ye bandimaki caractère na ye te bandimaki défaut na ye te rejetaki ye bafingaki ye ndenge nyonso me akutani na oyo andimi ye ndenge azali andimi ye na malamu na ye na mabe na ye na nyonso me andimi ye pona kolakisa ke amour réciproque l'amour donc il faut ndima mutu ndenge azali na mabe na ye na malamu na ye omweke papa evi andimi ye na ba caractère na ye nyonso bato balobelaki atali yango te akipe yango même pas mais azwi ye kaka bandeko tosepelaka pambola moninga po yo pe lobi pe lipambole ye epai na yo bandeko na biso tolobaka te sia moto liboso kozwa eza ye non toloba ngo te bongo la famille tolobaka ngo bongo te tolobaka bongo te baninga la famille tosalaka bongo tozalaki motema mabe te mpona moninga soki azwi yoko motema mabe moninga azwi musala azalaki na musala te nzambe asungi ye azwi musala na ye na esika bien yo okomi kimotema mabe tala ye ndenge akomi azalaki awa boye te moto apasi azalaki moto akosengasenga nyonso epai ya bato lelo mpo azwi tala ndenge akomi mapeka te moninga azwaki te azwi tika atia lofundu pe te tika pe moninga asepela aloba peke nzoka nde ezalaki boye nga nazalaki nango te azwi me koloba teke akomi lofundu mpo azwi te amemoni ye nini azela akomona ekosila lofundu na ye wana ekosila te bongo te la Chine la famille bongo te la famille tozalaki motema mabe te mpona bozwi ya moninga tozwaki motema mabe te mpona moninga soki aseki yo kuna motema mabe te nzambe alingi caractère bongo te nzambe alingi bongo te la famille nzambe alingi bongo te excuse faut tout changer la famille, tout changer.
biso ba congolais surtout to changer tozaki motema mabe makasi soki moninga alingi mutu kuna bino nyonso kuna ale bokoma contre Paul pourquoi yo ozokende ko soutenir mutu boy soki na mutu wana kuna olobana na yete omoni wana mususu bosalaki na ye azolobisa wana bokageli ennemi yo kuna poko ke kuna te za bongo te la famille wana oza yo yepe aza ye mutu na mutu azana ndenge na ye yo soko limbisaka te muninga limbisaka na ye tika muninga limbisa na ye yo fanda na yo soko limbisaka no batu te ofandi koloba te oloba peke po ye alimbisi ye ngana kolobisa ye te Eza bongo te muninga atali ngana ko tikala ko umela ni sumu boye te soki nzamba ya okutanga na kata li sumu boye kaka pona makambo ya pampa pona makambo ya muninga na ngawana nzamba ya ko bomanga te bongo te mutu azana ndenge na ye akanisaka rezonaka mutu na mutu pe azana lipo na ndaku na ye mutu na mutu pe azana makanisi donc eza bongo ti ndenge tozalia mutu na mutu ayaki na mokili pe na ndenge na ye mutu na mutu ayaki pe poto pe na ndenge na ye donc tosangani kaka na se ya drapeau ndenge balobaka biso tosangani na se ya drapeau tosali union fait la force tosangani biso nyonso ata bokomi abobo sangani bokomi ba camarade boboye ko sangana kaka awa motema na ye na motema na ya yo wana mususu ko sangana te totika kozala na keti na kimotema mabe totika ngo totika kimotema mabe tosepela lipamboli ya muninga tosepela lipamboli ya muninga parce que yo pe nzambe akopesa yo pe muninga mosusu pe asepela nango la famille tosepela lipamboli ya muninga tosepela lipamboli ya muninga yo soko ozwi pe bato pe bakosepela na lipamboli na yo mais yo soko ozoko yina kaka bato osepela na ya bato te ya yo pe bakoyina yo eza pe bongo eza pe bongo echangeaka te nyonso oyo tozokomona na se na mokili oyo ekomama na bible ekomama ke bokomona ngo yango pe esalamaka eza na bible eza ya lelo te ekomama ekomama so sala muninga motema be bakozongisa pe epai na yo ekozongela yo pe eza pe na mutu mosusu ata karini te ata ngai te mutu mosusu pe akosala yango pe epai na yo bakosala yango pe epai na yo bakosala yango pe epai na yo te totika muninga asepela muninga abali sepela muninga abali sepela azobala samedi to sepela elongo to bwakela muninga ba fleur afingama mingi aleli mingi acholami mingi basi na mibali bafingi mingi azaboye nyonso mabe bopesa ne pai na ye nyonso oyo bino bozalaka nango te bobatama na yango mutu amona azate parce que ye vi na ye tellement alakisa yango kaya kofungola kaka boye yango wana mutu nyonso aprofitaka na ye nango me bino mosusu bobombaka ya bino me ya dimweke ya ye alakisaka yango boprofitaka me botika ye siko asepela na ye samedi asepela na ba o bazo sepela na ye abina pe na ba o bazo bina na ye c'est ça bokoloba ke ye pe azoko lekisa nini yango mozali boso na bwa kobala eza ye biso to bala banda kala wibo bala banda kala me ye kobala na ye eza ya pasi azwaka libala na ye na pasi aye kosa molonga ye na pasi pourquoi sepela te nzamba ye kolonga libongo na litama alobi oleli mingi humiliation eleki mingi siko nazopesa yo mobali apesi ye mobali papa ye vi papa yango pe moto abandundu aza pe ya malamu ya kimia mobali pe ya kimia apesi ye papa ye vi kompanie tina suka kompanie bien bozala elongo tina suka bobota bana bokoma bakoko ensemble bato bakotuna ke o karini mutu akomi koko na papa ye vi oyo be mutu mosusu oyo mutu abanda ozala ayokaka te obe mutu mosusu mokili ekamwa
po bato so on peut ça par exemple pas na bino na couple na bino ki bota la couple wana surtout moi si ndenga souffra ki surtout moi si ndenga ba pesa ka ye ba kombo na ba kombo nyonse si esila tala lelo ye wana ba simba nzete ensemble bango wana ba boti bana balobi ke mwasi wana ba longola ye ba trompe akobotaka jamais balobi ke mwasi wana ko bala te muta ko bala ye azafu ezala étranger o awuti musika azali mai oyo ekufela mbwa ba pesa ngo kaka ba paya olie siko ba paya ba zoye mais paya te kaka mwana mboka soso mboka kaka mutazwi ye kaka pona kolakisa ke nzambe azalaka miracle na ye asalaka na bato na ye nzambe azalaka na ba surprise na ye oye abongisaka pona bana na ye yango abongisaki pona Karine pona ye yango azoko sepela pona ye eza esengo yango to sepela elongo to sepana elongo vraiment na Karine kende ka liboso kende liboso ba fleur ma pamboli to sopeli yo ebele o bota bana ebele ba leka arieta ba bota ma ebele ba bota ma penza ebele ma pamboli elanda yo ba succès nyonso elanda yo nyonso ko luka na mokili oyo ko zwango o nyonso ko mona mokili oza na besoin nango ko zwango na kombo na Yesu parce que oza monter bena mutu te me mokili ne bato baza mitera bena yo mais yango wana pe nzambe azoko confondre ba o nyonso ba yini na yo nzambe azoko confondre bango. Parce que motema mabe futa ke loko moko te la famille. Ki motema mabe pesa ke loko moko te. Ki motema mabe ko futa yo ata ne loko moko te ki motema mabe. C'est un peu ça. La famille. Ya solo. Yango wana lelo na linga kina lo bana poko na biso alelo. La famille, merci la Chine. Bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo na biso ko ça la biso bien s'il vous plaît la famille. Ba s'abonner na Noël activité s'il vous plaît, bo s'abonner, bo partager, bo aimer, bo liker surtout, bo liker ba live et ça la biso bien na kata vidéo na biso s'il vous plaît la famille. Nazo tika bio nazalaki na moins information ya koloba pona lelo po eza esengo pona biso nyonso totika liji -2 poto koma samedi mukolo biso nyonso tozalaka na ba télévision tozalaka tofungoleka ba téléphone tozo kotala kaka tozo kotala ndenge fête nyonso ndenge ezokoleka tokolamba avant biso nyonso tofandeli kaka ngakuti na kotiango na télévision pona mona ngo bien po télévision eza monene na fungola télévision mobimba monene pona mona ndenge ezokoleka nyonso na kolanda ngo calme mwana atango makele te o wala mwana soka pusa na betiye parce que ezali esengo po boyebi te Karine place na ute donc mwana ko déranger nga na ko beta ye na ko beta penza mwana na ko tshanga pe na télévision. La famille, merci vraiment nazoti kabino ba butu ba poko malamu place nyonso boko zwama soki bolali ou bien soki bolamuki soki bomoni vidéo na biso bo like bo partager pe bo s'abonner et ça la biso bien la famille la Chine merci na lingi bien bo lingo na nzambe na komi na suka po na vidéo na biso alors na lingi bien na kombo na Yesu. Au revoir. Noël TV. Abonnez-vous massivement. Yassika Noël TV Yeli biso makambu ya kolamba elubu Yonde ko mwasi oyebi kolamba te koyoka soni te kota epa Noël TV okoye kola kolamba Mama Noëlla alambaka nyonso okokuta pondu soso misi ntaba misili ngulu mikumbu alambaka pe pakasa mama bo s'abonner epandeko na biso Noëlla TV et point Noëlla TV Nzungu ezotoko seko toko